Ye mwana ni kumanima ngala pasi za mona ya kipa yo kwa ye mwana ni ngati beto tweti kumvisa po ya diveni ya kipa ye kwama matondo na balandi vam television etando ya bwania etando ya mbongwana etando ya yambo ya bayindo mbote pa kanyi bosili kozwama mbote na bino balandi baiba mesana bon kolanda manaka na biso émission lolenge ya bomama Oyo et le kakatango ils sont chaque mardi na 19h30 pe bongo rediffusion nango samedi na 19h30 mbote na balandi ya mayo mbote na balandi monene ya ipen kuna tomoni na balabala kimbangu mbote na bino poni nite bande ko ya changu batikalite mbote na bino ba ya braza kuna na foi mbote na bino na tomoni mon général tangu respect mbote na yo po komela biso chaque fois ce que celui kolanda émission lolenge ya bomama to bakana bino tango émission iye e yakala banda kona bino po e solo la bino ndika tolobi lolenge ya bomama lolenge ya mwasi mama kotambola lolenge nini ezale nini mama sengela sala nango wana eza bonge émission na biso ndeka ezolo ba nini titre nango ndeka kombo nango ezali lolenge ya bomama émission na biso to baka ngonga ebelemi tata bengana nu mama pene benga pe bilenge basi mama pa benga bayo ba betaka masola ya théâtre pene bakota bongo na ndako bo déposer télécommande tozotala ndembo te tozotala bongo masolo ezotonga bongo bandako peso tonga bongo ba foyer na biso tolobaka na bino éduquer une femme c'est éduquer toute une nation côté ya maman eza côté ya mokili po soki mama abungi mokili kotambola malonga te po mama aza bongo sacré ye moto amemaka mwana 9 mwana libumu mama wana esengeli bateya ye balakisa ye nzela yango wana ntina ya manaka na biso lolenge ya bomama lelo toyeli bino lisusu masolo ya sika ntango nyonso tosololaka na bino tomemaka basujet ya sika ndenge tolobaka bokomelaka biso na banumero eza na etando oza na posa ya kopesa sujet po toyokaki mpe posa na bino bokomaki bopiaki sujet tolobela boye toko répondre pe bino bokomaka na banumero eza na etando po toyeba nini ngai na bino tosengeli kosolola tosololaki na manaka euti koleka lolenge ya mwasi ndenge nini mwasi akabolaka misala na ye ya ndako mpe misala na ye vie professionnelle na ye bolandaki boyokaki bamandenge bakabolaka misala ya ndako tolobaki mingi na bango batekaka na wenze baza mpenza na respecte ya batata abimaka 4h abimaka 5h azongaka ndako 21h aza na ntango akosurveille ndako na ye te aza na ntango akolandela meme bana oyo aboti te mpo amipesi na mosala nakolikia eloko na eloko ezalaka na ntango na yango mpe na ngonga na yango boyeba kodisposaka batango na bino ya kotala ndako mpe ya kotala bongo misala na bino kasi lelo toyei lisusu na sujet mosusu ya sika ntango bomonaka biso liboso ya matalatala bo comprendre que toyaka kaka na masolo ya sika lelo ngai na bino tokolobela la femme et les réseaux sociaux bomituni nini yango susu wana la femme et les réseaux sociaux tokolobela bongo mama obino nyonso boyebi oaza bongo ekelamu ya tata mokeli obino bolobaka ekelamu ya nzambe oaza bona sexe opposé na ya mobali réseaux sociaux toyebi ndimbola nini tokopesa ngo na lingala kasi tokoloba boye na français eza bongo plateforme informatique oyo eza sur le web 2.0 oyo etiaka bato en contact baindividu bayeba kopartage masolo eza lokola plateforme toyebi retrouvaille bobungana soki bokoti na kati ya plateforme wana oyo babengi réseaux sociaux bokose retrouver epai mpe bato bakendaka kotire ta mosusu baconnaissance na bango kolandela misala basalaka bazwaka bongo banews basalaka bongo misala na kati ya plateforme wana tobengi réseaux sociaux tobengi yango plateforme po eza na makambo ebele na kati tokomona Facebook tokomona WhatsApp tokomona Instagram tokomona Twitter tokomona Telegram
nyonso na tokomona YouTube eza na kati ya réseaux sociaux. Kasi lelo na nyonso wana eloko tobengi réseaux sociaux. Teko lobelango, tolobiango la femme et les réseaux sociaux pour nini. Parce que mingi tozomona utilisation ya réseaux sociaux et pas ya basi ezomema penza litomba moko ya malonga te yango toyaki lelo kolanda makambo tozomona sur ba réseaux sociaux to solo na bino. Face à biloko wana nyonso comportement moi c'est kozala ndenge nini face à biloko wana nyonso moi c'est akosala akotambusa bomoi na ye lolenge kani tokozwa lelo tokomona so tokoti na réseaux sociaux ata moi ça na ndako ata aza abengami future maman po tolobelaka tolobela la femme en général moi si oazana no elenge maman azana ndako ya libala mokomona bovani na kati ya ndako tant so mama tchaki pe bilia na moto mazaka tout le temps na réseaux sociaux asaka tout le temps na téléphone abosani même que azosala musala to mona na réseaux sociaux bacheli pe biso bande ko tumba mbisi bande ko sala soki soso eziki ponini mwasi azana tenté à se concentrer na réseaux sociaux abosani ke achaki bilia na ndako basi bakoma basi ba selfie partout à kozala ake même na cimetière bake ko kunda mutu yeka téléphone yeka téléphone to yebite c'est une maladie o eyaki na réseaux sociaux teza lolinge kani loko tozo solo lango lelo bino pe balandi bozana na attentif boye bananu nini yango ezo bebisa tango mususu mwasi na réseaux sociaux bato mosu balobi nga na réseaux sociaux na kena ya kozwa ya malamu na réseaux sociaux na kena ya s'informer na réseaux sociaux na kena ya koluka na sala ba recherche na réseaux sociaux na kena solo na baninga est-ce que yope tango ni sozala na téléphone na maboko ezala kaka lisolo tokolanda image bientôt la poto baki lelo émission na biso eza composé pe na ba éléments moi ça na lobi ya bangela kaka téléphone réseaux sociaux et pas bana ce qui tokena mikila ba paya okomona ba pesi moi na Android akota kana na réseaux sociaux mais aza limité ezana ba application mususu na kata réseaux sociaux ba limité yango pona moi ezana ba âge mabiso awo nini eza limité so ka mona zwi Android azana nyonso na kata Android akosala nyonso mwaka maman na chambre maman je suis dans la chambre bino boyebi bano wana tango azana kata chambre soit disant ça ba devoir pour ba le bien non au moins to na mondialisation te faut téléphone pour moi na maintenant on peut si moi no ya azana âge moke téléphone mingi ya moi si pour to le bakalolenge ya bo maman moi na nazo ça la téléphone biso na mboka na biso ezana eloko moko te ezo pekisa que ba koke ko kanga application to mona ngo tam sur la télévision au bino chaîne oyo eza ceux qui ya ba parents ezana code mais na téléphone na nzimité tout est que dernièrement président de la République na ministre de la communication na plateforme ba journaliste ba meke pe ko le likambo ya réseaux sociaux ba baneni ba ko régulariser ngo mais tozo ka bato ba charger pe na makambo ngo ya ba internet ya ba YouTube ba lobby jusque là ba zubi ya noté biso a réseaux sociaux a régulariser tene to lobby na ba mboka ba pa okomona eza limité so que même na Asie précisément na Chine Facebook comme to kota ka ndeti na Afrique na Congo biska to vandi ba kota Facebook comme to kota ka bongo te bana ba biloko na bango mususu avant kota yango il faut somber lo mo benga ka VPN ndoko kota na Facebook ko biso to salela ka ya ba africain sans wana ko kota yango te tala bande ko baninga mais biso ba etoza awa na mboko bana basi akena fleuve tout le monde a une image pour le cas tu as na réseaux sociaux au moins na Facebook muta poster photo moko avec na fleuve azonga sima zo bateke nenga azonga boma ipe na sima ozongi pe na sima dindi na mai ponini réseaux sociaux au sala ka selfie lelo soki bokolimbi sa ba mom so tamso to employer po biso to mona ngo kana ba réseaux sociaux to mona ngo peka na kati ya makamba ngo kaka soki snat soki chat soki nini bato bakomi ko a changer même kozala na ye azali mundu lokola nga mais soka ziwana abongoli lolenga photo akomi pembe akomi chocolat akomi soki matama amitié niaou mutabongo so zakina rendez-vous quelque part tango kene batali photo à réseaux sociaux batali un individu bokese toloba nini bande ko balobi réseaux sociaux ye pona ye ezo ko éduquer pe ezo bebisa tolanda na image ya yambo oya mama oyo femme commerçante azoteka bongo tombola na ye to kana no réflexion ya mwasi oyo
nde tokozonga po tokoba manaka na biso soki toana tozobeta kota mona technique botela biso élément na biso aya Mbote mama. Mbote papa. Ah, comment na bino nani? Comment na mamina ndeko na Christine. Ndeko Christine ndeko mamina. Voilà, tout le monde bino a ndeko. Est-ce que vous savez les réseaux sociaux? Bien sûr que oui. Vous savez les réseaux sociaux. Pour nani vous savez les réseaux sociaux? En fait, les réseaux sociaux sont pour moi, les réseaux sociaux sont particulièrement pour l'information sur mon bébé parce que le monde évolue. Et nous sommes habitués pour nous contacter aujourd'hui, ça qui à travers les réseaux sociaux, pour c'est facile. Avantage nini bino bomona pendant la carte des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux actuellement, avantage n'a ça que pour son information, il y a qui est l'autre. L'information à qui est l'autre, la bonne sens il y a bien. Sauf que quand tu as l'information, il y a bien pour vous informer. Vous voyez un peu plus. Et puis, avantage n'a ça que ceux qui ont pour vous retrouver si facilement. Avantage des réseaux sociaux pour moi, c'est et comment des avantages? Des avantages, ils par rapport à nos salles là. Attention, comme les réseaux sociaux, ma belle amour, surtout pour nos bannes. Il y a des images na kati oezo kosunga pena TG jeunesse lelo. Ils ont un avantage mais des avantages dans ça que ndenge ça est là. Si on sait on ndenge ma belle donc moi ma belle on sait on ndenge bien. Je crois que ça vraiment en tant que moi si ndenge bozo sala awa bosala mosala na bino oyo tango mi pesa na réseaux sociaux. Siko osala mosala ndako mona. Mais les réseaux sociaux ils ont un bâton. Comme je suis une femme commerçante, dans le Carambo, il on a un autre cabona. Si quand on a mis la tango, on a mis la cabona, on a mis la tango, et on a salam salanda. Après un moment, on a installé le bureau, on a mis la bangonga, le col est baboui. On a ôté quand même, on a posé la réseau social. Mais la air, dans une activité, soit air, dans un cadre ballon, et c'est possible, téléphone pour la vie des réseaux sociaux. Mais la temps qu'il y a un livre, on a montré que la tapis de l'euro va créer voilà mon c'est moment la beaucoup de là c'est que c'est mon information sur la balinga c'est que er news dans la carte non non c'est concentré dans ça là on se concentrer na mosala mais to tuna na matondo mingi boti koyoka développement moi ça lobi ye asela ngona batango azoluka mbongo na ye ebi ke tango azana uwenze aosala musala aza pena coller na téléphone te tango azana wenze azolanda no ba client po abi ke bon moyi na ye so ka cheki $120 ne poisson ba ballon azo la bénéfice moko oyo ekosala que a survivre a son bali papa amileisa amilatisa tala réflexion ya moto bongo biso bilengi basi yo est-ce que ko rappeler commerce wana toyo lingi ndenge nzembo moko zobeta malelo pa alanga nzembo moko alukaki soki max pro soki pro 13 azongi na rondo na émission tu koleka tolekisaka bino na ba émission na bisa kala image elenge mwasi oyo alukaka iPhone 11 koluka iPhone 11 esukaki wapi na liwa nyonso nani réseaux sociaux ana posé à téléphone moko ya qualité po ye pa misa la qualité. Or, na téléphone moko ya qualité misa la qualité. Uzana ba moyeni. To mona ka batu mususu. So otambo so na iPhone 13 ba benga so Pro Max. Obimala na ndako nini? To solo nani. Ndako yo bimaka o wana. Mutu mo so bima omoni pena jeune fille ko hôtel esika bimaka. Papa na yeti lelo atambo na téléphone bateka 10,000 francs ya ba touche. Maman na ekutaka na téléphone te. Na ndako na bango ba yebi même pas Android. Mais hier, à autant bon téléphone, il y a $400. Tu imagines biso baboti. Place na biso baboti sikawan. Moi na noya moi si. Oko ako surveiller été, oko ako lobana été. Donc moi na nazo mona bombo ina eza Android. Bombo ina eza téléphone ya cher pour atambola na yango ba mona e muntu po ba musuba rouler carrosse et comment compétition ba téléphone. L'accent non. Tata Bouinja l'accent autant bon na téléphone nini tata kikula osala reportage na téléphone nini moto amona kaka oyo wana amoni téléphone donc amoni te que pour azala malamu ezana makambo ebele sengeli asalela mais ya amona téléphone nengwa elenge mwasi maman les tolo blaka mwasi na réseaux sociaux
téléphone on a 450 $. Ce qui papa on a maman bazo ko parvenir même pas ko sombela yo yango. Ozu yango wapi. Oleki na ba forme oleki po lelo côté to kenda to na luka ba téléphone biso mo tebi réalité à mokili. Eza bato muso zo luka mbongo na ye ko somba téléphone na ye mais yo usala musala nini. Po atandunda na mutoko akochate. Côté quand même mapa to na période malala tondolo oko osala ngote bi musala asoni mais yo préféraka ko kena paka juma. Ba melela yo monter na descendre. Si quoi imaginer mais lo monter na descendre. Souka no ezala nini. Pose kaka téléphone cher. Souka no ezala ndeni. Mais faut zonga na histoire a fille wana. Na ko luka iPhone 11 asuka kwa pina 11 personnes na monter na descendre asuka yi wapi. Akeneki tina liwa bana na ba condamner bango soki a perpétuité. Likolo na yo okina osala ko kongola mbongo ya téléphone mitu ya bato. Nyonso wana to kondana ata baboti. Notre lobby na lolinga bo maman esenga ka maman ton bolande mission ozana mwana no ya mwasi na ndako banda mwana no azokola tali saye bo moyini ni bino bozana ngo vini ni bozana ngo po lelo yake ne ko envier bande ko balandi lelo to baki to ko solo la penza malamu réseaux sociaux biso to ebite et pas ikuna kumunga la kozala Alex asota mo ba image au moins on a exposé zemi na ye observe que zaka sacré d'abord moi ça sacré zemi kozala ndereni so ba ko bando betela so di solo bando ba na kala na tango wana moi so ka zwi zemi akoma ko bata maponini bano so ba yebi que moi si o asala ki makambu moko yange komisebu a bata mali même pas kutu ba boti ba mona mais na lelo mutazwi zemi na ye. C'est plutôt tant star moko ya américain lelo mona mwasi wana ye comment obenga sans habit ye zemina ye elinga ke lambate etika la ka bongo ko to ebité ozo vendre valeur nini ozo teka nini na bo mwasi na yo nyonso wana nini réseaux sociaux ce qui est yakité to remona ngote mais lokolo ye bato bazo ko utiliser ngo mabe biso basi tozo ko utiliser ngo mabe nazalaka pembe na lingina koma pembe koleka naza mwindu lingina koma couleur moko mais est-ce que ça you est-ce que ça peut être important sur ça na téléphone ba application nyonso eza na kati ya réseaux sociaux na kati ya téléphone na yo il faut ça les langues est-ce que ça peut na oza obligé na kati ya téléphone faut ça peut na ba réseau nyonso oza na ba application nyonso oza na Instagram oza na Facebook est-ce que oza na yo quand on soit limité ba téléphone aboye comme ba bureau azana pour juste assez lango musala mais yo travaillera nulle part wana soki na max pro wana 13 osala na oni ka selfie osala na oni omi comme ça niaou omi comme ça ya moko lion omi comme ça ya moko léopard ya moko guépard yoka mutu nyonso wana nini bilenge ya réseaux sociaux mais lelo to ana danger ni na réseaux sociaux to tiki bolumbu na biso libanda mwasi kaka ndazo sambo pona kolika mobala sambo akate mobala sambo akate mwasi kazo sambo boza na quartier mo bakanga bino mibale esika moko songolo tebi ke tozo te ya ba maman to lemisa moi mon Europe tebi ke ba mbasi pe bazotala biso na kati ya émission oyo nani asambo ka plus mobala osambo ate yo mwasi okota ndako okokota penza ndako okotika pena donc okokima na quartier bakanga kibino babelela kibino otika quartier tout mona lelo bolumbu ya basi de partout moi si mo asali bikambu na ye mo ka filma ki na consentement na sentiment na ye to ka non téléphone ebungaki e basongisa ki boye ba yibaki nga ba poster image te batumsu asala ngo de bango moko a filmaki ayebaki finalité tant a menacé muto bazalaki na ye et puis a kopesa mbongo ya koboma vidéo non o menacé simbi to bibo na ko postant mais tant yo moko poster vidéo na réseaux sociaux mo mwasi donc ozo mimona babilone soto sala yo moko ozo mimona na habité tozo mona même na image mozo circuler biso le quoi tout ça etando ya côté ya baindo ba image msuto ko l'exaté donc mwasi ko ba chepe soki soit disant nzembo bayembela soki nani wo wana mais alati robe moko ya filet aza mobimba boye mobimba
ati na réseaux sociaux mama mukolo mbula na pesa kuti koleka ba 60 azobina aoyembela mobiki si owana bo imaginer eza folie et comme il liboma to eza nini moi sika ndazo samba autre baka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation côté à maman eza côté à mokili 9 mois la libumu bana balobaka côté ya yambo côté ya maman lelo mokili na bité tam soto ba peka nzamba azaki mwasi poso ka bota ki mokila saki mokileza c'est kaza quelque part azaki mwasi owana mama owana opso benga ka banengo tala ndenge éducation zo kende na ba génération lokola biso ba ya génération lelo to profiter kité na mateya ba boti na biso pe ba etozo bota tozo bana so profiter na mateya na biso to côté ate mwana mwasa ko mona même ba elekeli ba période na ayebi ata ndenge ba salela raté po mamoko akosola na mwana te boza tout le temps mama na réseaux sociaux mwana pe na réseaux sociaux moi azo solola moto yebani na yete bana basi to yebani na moto te bolingani na Facebook bomo na Facebook qui te dit que longue mona na Facebook ya moto ana tana profil na Isaïe asengi yo po sale maloba to baki tozo te ya banengwa tozo te ya mokili batu ba tem po sale maka alobina kangela na photo ndengo zali na douche n'importe où tu as selfie, tu na salle de bain, tu na cuve à toilette, tu as sali selfie. Otindi, ton otindi pas muto wana. Mobali na yo, boyeba nika na réseaux sociaux. Lobby, toko momo na yo, toko momo na. Mais bayo wana nyonso ekuta bonge sika moko. Etoko. Amataka ngomba abelela kasoka bandiko lela nzamba pesa libala na yebite ye moko azo détruire bomo ina ye habite comment ye moko azo détruire vie na ye réseaux sociaux dans la habite ba bina réseaux sociaux avantage eza menga lelo ba réseaux sociaux kana ba désavantage oui avantage so ina benga moto mo azana mbujimai quand pesi mbote na kilandi miteu kuno na kasai na ina benga esunginga ingeta mais ba abuse belé na réseaux sociaux ba abuse belé les loto dans un phénomène Dubaï tozo mon on peut na réseaux sociaux to le blanc entre guillemets mais loko eso ça la buzz na réseaux sociaux to le blanc pe ka vrai ou faux to le blanc ka po tozo mon na ba image ba bengi batu ceux qui ba porta mais so ke na Google o luki porta ba web ali toilette portable. Ce que banani baba toilette portable biso basi. Pour imaginer biso basi to ça ba portable, toilette portable. Bande ko bala nebi ke nakati etando na biso to tshano ba image musute po ko choquer bino. Mais nebi ke bino ba bosela ka ba réseaux sociaux bozo mona ngo. Ce qui tozo beta kota moko na régie. To senga kuna na kumungala. Bote la biso na nous témoignage ya mwasi o étudiant to ifasik tebi ki de gens pe kana réseaux sociaux yé alanda ki ba influenceuse ya la takaboye atambola na mitu kaboye asala kaboye na ina komaye olingo komaye pusana ya katokende tango ke kuno ke puta condition comme trop tard régie bote la biso na image na bongo tozonga si ya mosi bo sekanga te bilanda landa bota la bisika ememi ngai nazaki na moninga moko to bandai kotanga na ina ifasik nzoka moninga oyo vi azalai ko menenga na ibaki te ko envier à offrir nga ba vacances na Dubai ko kende Dubai to kendaki moninga o esika mebaki nga nzoka yebaki ke asala ka ba pratique oyo ya mabe yango esala ke azala na vie ya malonga azala na mbongo arula ka carrosse en même temps tozaki na université ngana eto komi Dubai na koma Dubai balinginga na ebisi moninga lobi Istanbul akandengo wana na boye ko ebiso na Kinshasa peut-être okolingati na kendaki kaka na première journée ba pesinga carte à banque
na somba biloko naza nango posa na sali shopping ya kafu kafu na sombi basaka modèle biloko nyonso ya griffe ba Chanel lolenge nyonso na pokwa ba ekozwa ngai bameminga na chambre hotel makamu na kutani nango Dubai ona kendaki na moninga oyo amemaki nga moninga oyo hotel oyo ya lojaka eza hotel de luxe apona ka hotel wana parce que aza na chance ya okutana na bato ya mbongo place ba pratique wana esalamaka moto ya mbongo ayaki kolinga ngai abengi chauffeur atindi chauffeur aya kozwanga to signer na contrat qui n'a passé na kaka une nuit na une nuit wana bapesi nga carte ya banque illimitée na sala ba course ba chanyon son alingi et après akopesa nga mbongo na zui carte na ye na signer document na zui carte na ke ko sala ba course na sombi ba saka lolenge na lolenge ba Chanel ba Gucci ba Versace ba Louis Vuitton ba Valentino et comme il a 23h ba eko récupérer nga ba meminga place à moto mbongo wana na kanisa ki na kolala na mobali moko msoka bazaki mibali 5 ndeko bilanda landa ki Dubai ona komaki ndenge na butiko betela bino lisolo ba salinga o nyose faki ba salangai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso même mutako yukela ngama wa azati tant babwaki nga na mai parce que na perdaki connaissance na banda isuko pe mate ba vérifier ce qui na kufi ou pas ba dinisi nga na mai ba récupérer nga na mai tant ba moni na sutomuki ba bwaki linga serviette ba pesinga peignoir ba sengi nga na lata bilamba na nga même bilamba na kende na wa marque o na sombaki na mbongo ba pesaki nga na zui sumakasi ya olata ngote babwaki nga na voiture batindi chauffeur akende ko déposer nga na hôtel nakanisi ba parents na ngai nakanisi maman na ngai nakanisi mboka musika nazali ba parents bayebaki te esika nini nakenda kosaki nakekola lepa moninga na ville bandeko on baye ko bwaka nga na hôtel nakomaki na leli babengi moninga oyo memaki nga na vacances na Dubai aiko récupérer nga na hall ya hôtel ameminga na chambre na bandiko lela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini na lobi makambu na uti ko vivre na mona ineti esili po na ngai c'était la fin du monde makambu basalinga nazasu na makasti nazasu na force te moninga na lobi na nga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubai na yaka musana yaka osana yango wana nga pe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht na uti pe kosala musana nga ya important kolela pasi na yo te tala bakado ozwi tala mbongo oyo bapesi yo okomesana eza mbala liboso je te comprends yaya bilandalanda eza mabe totika bandeko balanzi mwasi wana alandaki bainfluenceuse bata ya Dubai bomoni bango bata barobe wana ya baarabe bomoni bango sotele bona na réseaux sociaux na chambre moko donc so otala photo na ko yomona ndako tali ngo bandeko mbala mo baby mbamo makanise ke kuna okanisi te ndenge mwasi na lobaki abiye na ballon na ya tombola atazi bénéfice à $30 a réutiliser tam sous 10 à bombi 20 après une année akoma peka na ba 1000 et quelques dollars akoma na mbongo na mebino boluki vi moko ya mbangu to ka pe masolo to apika na Kinshasa to ka ba na RDC so se ba na 1900 babi yo ke zara na quartier moko boy quartier na ba jeune fille ba 22 ans ba 23 ans ba 25 ans ba salaka ba viva mais le babi na quartier wana ba komi ko déménager pour nini bato ba sara na bona ba viva za suna pouvoir te yo envie qui est atambola gina Prado yo envie qui est atambola gina X-Tray atambola gina mutuka nini Olanda qui est motala kite yo zanani obimane sika moko baboti no bazana bongo bazwa te olingo misala ozwa dans la quartier okotaka pe mituka mais pas abino mama abino alamba chaque jour matembele yo mwana mwasi okotaka mituka po nini olinga influencer bato balimba landa yo omoni mutu na réseaux sociaux alataka bien olinga approcher tongo pousse na pene nae abina omema moni tifia na étudiante ifasik muninga ne batanga na ye apusani pembeni na ye po envie ki ye tant apusani na commence à commencer na Dubai memanga na Dubai parce que bafute lo billet basele lo nyos ba lukelo passeport basele lo nyos mais na Dubai tant comme na Dubai moni ba réalité valeur ya nzoto no mwasi et sambwe OK il y a
salité ya mutu zongo tala niveau to de bi ba boti tango tozo bota bana okomeka zongo ya mwana soki ta musu mwana libumu ezo swa oyebeza nini mais baboti neso bameka yango te surtout baboti ya biso ba jeune fille mais meka na ata mwa oyo kongo soki eza na nini eyebanaka mais na porta oke ya mukolo sikoyo poni $10,000 argent facile lelo tomona ba conséquences na ngote zongo to moto makaka zongo po to musupe na réseau social balobi ba fi musupe na tsadi pena ya yepe beza abi ngaso ba check 50,000 ata ba check to 10,000 abi ozoka 10,000 nini dollar 10,000 francs te na ko lia yango oui lia eza mabete eza malamu lia zongo lia ya mukene ya munene lia mais lobby conséquence ya lobby ce qui est ba loge ce qui est ba kiss pour eza anormal balesa ozongo na ya mukene ya munene donc ba tumso ba ke no so bela zongo ikena yo mopo ko meloma ya facilité salon la kopo koton na munoko ya facilité mais le lobby lenge basi balandi ba influenceuse pour na mbongo tozoko bana bino ko tobaki lelo eza mukolo ya ba image et pas ikani tata bwinja na tata kikolo ba kinose ya so reportage boche na biso élément suke ko mabongo biso na bosili simanaka na biso mukolo malelo isika na te yoki masolo ya ba femme d'affaires bo bazokene ya mikili ya poto ndenge tozoka lelo Dubaï Port Chipota bozoyo kango mais ça fait très mal papa. La jeune fille au la biso bazokaliza peut-être ceux qui okie poto ndoko ma riche mais c'est regrettable. So ça moi so ça moi qui a dit bible bien contentez-vous de ce que vous avez. Si posons dans moi $100 là mais exact question ka ya mayele so na za mayele na ngata la kishasa na ko ma riche. Est-ce que pour la si maman il faut la qui n'est pas pour s'investir libanda même si la qui libanda so na za na mayele la gérance c'est moi qui non ça ce n'est pas bien à ma fille bon déjà conscient avec la bande de base si que tu as confié ça ma fille en fait ça ma fille papa déjà on sait que papa ballon na ngabu on a somi ballon na $120 t'es qui ça 50 ça $70 na zimba $10 na somi moi li papa muke na bombi après une année na ozana mbongo tina ko s'en sortir faut kana ki libana ko libana za ma bien mais dans l'objectif attention pour que libanda ça la kama chose à maïle attention que libanda ça il faut mais ce que va tout ça va ça fille ça facile pourquoi on a livré nous autres on a que ça m'a pratiquement bizarre pour notre mbongo au moins que mbongo au lion de ces tandis que mbongo on a un kiko ya kimia donc avec la kimia mais la kiko ça va pratiquement ma bé on a soit mbongo ya délai et puis la soupe on a délai non je préfère faire ça mais avec beaucoup d'intelligence pour que l'obina comment na mosala ozosala ya oteka ba biloko na bino oyo avantage eza makasi par rapport ya bango bato bazosala makambo mabe papa avantage eza ya koleka parce que je fais ça avec le cœur pire naza kimia mutezo muskilenga tina okima mbongo na mute na sali musala na ngai isifi na kaki capital na ngako ya mukina na yebi nde koboma ya maele nde mokiza kina yeba ko investir ba kobomba soki na yebi koboma lobi na ko mariage pona ko na 10 bandaka na ya te kina boile beta pona ko malobi na apparaître non avantage ezali parce que non ça on a kimia mutokola na nga ça te mtotu na nga zaki eza ya ngamoko na teki na longoli para nzambe oyo kotikala na bombi oyo kotikala ekosuminga nga na ozanga lipapa te moi te kina envier te mais quelque part envie na eza à partir des réseaux sociaux tant on va zomona mosusu a poster vidéo na ete moi photo ya bien boye moto alobi kana tout à l'heure que bibezo le balabiso to asambela akosama makolo to se contenter na ona tana songa za dala lipapa na ngata mwa mibale sikono obilukola ko mwa muninga na kwani oni fona envier kada na paraître kwani na mito nzamba pesa na ona tana kwa muninga tadi eloko na mapiso ba chaîne faisant des confier pourquoi muninga poster pourquoi muninga na iPhone est-ce que iPhone m'appelle na moi ça la rouge to noir c'est dans ça la moi Samsung bon ben on le baka allo na côté internet na solo li pourquoi le recevoir pour somba iPhone mais est-ce qu'on en a suité pourquoi na ke confier et là on est société d'art qui kozanga mayele kozanga pour créer kozanga esprit à créativité mais ça la machine conseil pour na jeune fille ba maman bandeko basala na réseaux sociaux ba mona ba photo bazo poster na réseaux sociaux conseil pour na bango ça que pas se focaliser na ko bazala
bayeba kocréer batika koenvier batika kolanda basepelaka na kwa mokili bazana. Kombo na bino? Je m'appelle Génial. Maman Génial, tout le monde bino ah bossa la réseaux sociaux. Oui. C'est quoi bossa la réseaux sociaux pour nani? D'abord pour la communication. Je veux joindre quelqu'un. Si cette personne a par exemple un réseau contraire avec le mien, je passe par WhatsApp parce que si j'ai pas assez d'unité par exemple, ou bien si je veux m'échanger par des vidéos, par exemple la classe, ma classe, des fois il faut envoyer des audios, il faut envoyer des photos, tout ça c'est un peu comme ça. Alors désavantages il y a réseaux sociaux. Bon, des avantages, c'est les médias qu'on transmet. Des fois, il y a un caractère sexuel, des fois, ça aliène la personne. La personne, au lieu de faire autre chose, par exemple, à ma classe, va passer toute sa journée à un téléphone, comment on a image pas bien, des informations pas bien, vous voyez ton pamba, le temps que tu voulais accomplir ta chose, tu peux pas. Donc tous les réseaux sociaux ils ont détruit. Ils ont détruit dans le sens où quand tu transmets le mal, quand tu prends plus d'action, le que ça bien été. Des choses inutiles. Des choses inutiles. Est-ce que boyebi masolo ezo le kalelo a na réseaux sociaux ou tozo yoka masolo à Dubaï porte. Oui. Ozo kango sikoyo ba conseil nini bokoki koloba nanu mpona bato wana bana basi bazo convier à travers réseaux sociaux pour soki ba misusu ba moni boye pe ba koloba? D'abord en tant que femme, pour la valeur qu'une femme doit avoir, ce n'est pas bien, c'est salir notre image, c'est salir notre intégrité, c'est salir c'est nous salir. Parce qu'une femme, celle qu'on appelle femme, c'est celle qui respecte d'abord son corps, celle qui respecte tout ce qu'elle accomplit. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas me mettre, même pour de l'argent, que ce soit des millions, que ce soit des milliers de dollars, je ne peux pas me mettre là à faire des choses qui vont salir non seulement mon corps, mais mon âme et mon être. Donc je conseille à toutes ces femmes, toutes ces filles-là, qu'elles ne voient pas cet argent-là, parce qu'après, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences psychologiques, des conséquences dans le milieu social. Ceux qui, par exemple, moi, sur une vidéo et c'est sûr qu'autour d'elle, ils ont bien été. D'abord son corps, c'est qui respecte tout ce qu'elle accomplit. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas me mettre, même pour de l'argent, que ce soit des millions, que ce soit des milliers de dollars, je ne peux pas me mettre là à faire des choses qui vont salir non seulement mon corps, mais mon âme et mon être. Donc je conseille à toutes ces femmes, toutes ces filles-là, qu'elles ne voient pas cet argent-là, parce qu'après, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences psychologiques, des conséquences dans le milieu social. Ceux qui, par exemple, moi, sur une vidéo et c'est sûr qu'autour d'elle, ils ont bien été. Et tout ça. Donc moi je conseille aux femmes de ne pas voir cet argent-là qu'elles ont après, mais de garder notre intégrité de femme. Sikoyo, tant que vous se concentrez sur les réseaux sociaux, vous avez mis ça là dans le c'est ça maintenant, et ça va des avantages il y a les réseaux sociaux. Il faut qu'on repartir journée et ça 24. Il faut savoir que ceux qui de telle heure à telle heure font la salle et le comment on peut telle heure à telle heure si on a un temps libre, là je peux prendre réseaux sociaux, na côté, na salle, Nathalie. Après je finis, j'arrête, je travaille maintenant. Les bana basi bazo pour se concentrer du matin au soir, bazo ça la carte réseaux sociaux. Voilà, conseil au copé sabatu nyoso bana basi nyoso basai la réseaux sociaux na lolengo wa. Repartir mais tant si c'est 5 heures, il y a une autre qui est par exemple Moussala, ok Moussala, au tiki réseaux sociaux. Tant on y pose 30 minutes, 1 heure, ça dépend. Mais ne repartissez pas tant les réseaux sociaux les gars. Il y
Comment la bino nani? Comment on a Gradi. Et à Gradi, ça il a qu'à réseaux sociaux. Si, la salle est la réseaux sociaux. Vraiment. Comment vous savez les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, vous savez la Congo. Pour l'année, vous savez les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, réseaux sociaux, c'est une nouvelle technologie de l'information et de communication. Ça nous permet de se communiquer avec les proches, facilement. Parce que les réseaux sociaux, c'est une manière de... comment je peux dire, il y a un monde comme un monde planétaire. Donc, quand vous avez ici comment que distance est adaptée entre l'individu par rapport à la place, nous sur le bureau, on peut se retrouver comme de cette personne et pourquoi de ces médicaments. Et deuxièmement, les réseaux sociaux ne sont pas les langues parce que ça m'aide aussi pour les recherches, tout genre, sur la Nzembo, tout ça. On a la recherche scientifique, culturelle, comme ça. Donc, tant que vous avez fait ça, vous avez les réseaux sociaux. Tant que vous avez fait la misala, vous avez moi. En tant que femme, il est interdit que lorsque nous avons utilisé les réseaux sociaux, je sais comment m'organiser. Dans toute chose, et c'est une juste organisation. Vous voyez, lorsque vous êtes organisé, structuré, les gens sur Facebook par rapport à que si comme ça là non, c'est tout. Sur Monique, tu travailles d'abord. Quand au moment qu'il y a une liberté pour communiquer avec les autres dans les réseaux sociaux, là vous le faites facilement. Mais s'il y a le travail, il est mieux de travailler, d'abandonner d'abord parce que c'est pas l'essentiel. Ce que nous oublions aujourd'hui, on pense que les réseaux sociaux est comme quelque chose d'essentiel, mais c'est pas ça. Mais bana basi misusu bazozikisa biloko bazolamba biloko malamu te likolo ba réseaux sociaux. Eza manière ya parce que oui, ça nous arrive aussi. Et fait que nous sommes aux Olamba et que nous sommes connectés, ça fait que vu qu'au quotidien l'isolo, au beau seni même c'est que tu faisais. C'est pas bien du tout dans le sens parce que ça ne peut pas nous emporter à 100%. On doit savoir comment nous maîtriser devant les réseaux sociaux. Et il y a un côté dirigé ce sont des techniques, de la technologie. C'est pas ça qui peut nous diriger, c'est à nous les hommes de diriger. Voilà. Est-ce que boyebi masolo ezole kamikolo na réseaux sociaux ya porte si porta? Ah oui, naïvi. Vraiment boyebi en malamu. Non, c'est que je sais de ça, et ça que il y a de jeunes filles comme nous qui les baillent, tout ça, mais oh de mauvaises pratiques, on va faire ça comme donc ndenge bino bozana pe lelo pe bokoki ko influencer pe mokili lokola bango. Non, pas lokola. On a chaque personne a ses ambitions. Lorsqu'on a une vision, il y a des objectifs. Ces objectifs-là, ça nous demande d'avoir des visions. Vous voyez? Comme moi, de ma part, je ne peux pas influencer le monde dans le Cameroun. Je peux influencer le monde dans de bonnes choses, des choses qui donnent gloire à Dieu. Lorsque Dieu prend gloire, c'est ça qui permet d'influencer. Oui, il pouvait nous influencer, mais lorsque c'est parce que tu as vu le fond, il y a un autre influence. Si on ne savait pas le fond, tu n'es pas influence. Vu qu'on sait le fond, le problème est que le fond des bien. Vous voyez, lorsque le fond de la personne est bon, et c'est là que c'est que même l'envoi de quoi, la profil, il dira que non. Ceux déjà n'avaient vu que source ou à cela va m'influencer. Mais si c'est pas bien, cela ne m'influencera pas. Oui, je peux aller à Dubaï, Turquie, acheter les choses. Ça demande d'abord d'être intelligente et de savoir innover. Il y a des gens, il n'a pas assez d'argent. Mais justement, quand maman a vu sur la on voit, non? C'est ça qui manque. C'est ça qui fait nourrir les enfants. C'est ça qui scolarise les enfants. C'est ça qui occupe les enfants chaque jour. C'est pas d'avoir des affaires pour avoir. Oui, je peux aller à Dubaï. Un petit rien, mais je sais ce que je fais. Non, je lelo bana basi bakomi kotanga bazobenga baza bétidiante moko boye bazotanga na bamisio moko boye soki esimbi te soki asuka te kosuka wana.
Nazit. Et la question, il y a dit. Voyez. C'est pas du coup, tout le monde en bas. Il y a la vie étudiantine est tellement difficile. C'est pas facile, papa. Et c'est que ça l'a justement canalisé. Lorsque vous avez les disciplines, même si on te présente, vous savez, ça m'est venu. C'est ce qu'on nous a dit. C'est parce que deux fois on est lâche. Vous voyez? Surtout aux arabes faibles, c'est parce qu'on est là, tu sais que tu es incapable. Une personne qui est capable, elle est très sûre de ce qu'elle a à tomber dans la vie. Elle peut se dire, à ta professeur, je vais me forcer dans le travail. Voilà, conseil nini siko koki kopesa pa bandeko basi o bazokende ba faire ya lolengo wana. Comme conseil na kopesa bango na koloba kaka que il faut baebelo vie bakina ngumba. La vie quand tu veux réussir, il faut aller mollo. Matondo balandi émission lolinga ya bon maman. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi si. Tandenge do bisoko bato to memaka mukili bayo to botaka mukili. Tala ndenge to samwisi mukili yango. Nzota mwasi esakanelo. Likola téléphone. Po téléphone wana Android wande ekoto na réseaux sociaux. Okomi teka. Tant susu ya ofele na diffronté mais loko ligika mutu mo na réseaux sociaux na Facebook na WhatsApp otindeli bolumbu na yo. Yo ki pokesika ko sala selfie te. Tala be étudiant to yo. Ndenge ba réfléchir. Ndenge ba lobby. Ayebi heure na ye ya classe, ayebi pe heure na ye ya ko simba même téléphone. Pa na bango lokwa baza bango batanga ne ba iteni wana ba lukaka nde ba information. Bat bazo déplorer eloko ezoleka na mukili. Bandeko balandi poto sala reportage ya émission na biso moko lelo Tonio Kwami na bandeko ba reporter po nini. C'est sika mutu un réseaux sociaux à faire Dubaï porti porta na roloba na ngati. Bat ba ko roloba po ani. Po ba te bele baza concerné na mbongo facile. Ba se bele ba concerné na mbongo facile. Ba se bele ba libata mbona ba téléphone à cher au moment tam susu tu se o ya lataka na se. Ya na ye asomba ya malonga te. Ba te ka ngona ba zandu ba 500, ba 350 francs. Ce qui est quitté comme ba 50 francs. Il y a 1000 francs pesa là, il y a 5000 pesa. Même si quoi à 500 francs na kwa kosomba te, mazaka na téléphone $200. Tu imagines moi si. Côté dozo kende. Toke na bat. Mais ce to yete na vendre télévision pour na côté ya. Pour ba etu balanda. To dénoncer ma bewana ekoko parce que batu bazolo bango te. Ba mede bele zolo bango te. Batu ba comme ça on dit. Likambo ya Dubai ba comme on dit. Likambo ya ba jeu ya ko sakanela. Bazi mwasi. Bakangiye yo to bito ba to être portable bakangiye singa na kingo ba comme ko traîner lokola mboa. Ba imagine c'est ça. Ba o traîner mwasi lokola mboa. Ponini amona ka $10,000. $10,000 ezabo moina ota. Mais Luka pour ma $10,000 ceux qui bayo na Dubaï ba rabo wana ba koma na mbongo parce que ba Luka ki ce que yo lingi argent facile notre obi nini e bombami na sima ya mayo wana nini e bombami na sima parce que c'est normal te eza kaka hasard te likamba parti porta e bimalelo na réseaux sociaux et monana ça date de longtemps muta image di boso ya moto aliaka zongo inene et umeli moi na réseaux sociaux mais ce que ba image comme ya ebele mutomso so le la binga na kendaki na landa ka influenceuse wana pona basaka ba Chanel et ba Louis Vuitton landa ka mutu pona sac yango wana na manaka somo komalo to koloba boye to moni régime nazo tcha ba pression ba bi etando zangonga bilenge basi ba maman zala influencer les loko eza positif tala pena ndenge ozolanda pena ndenge ozotala oza na réseaux sociaux tcha pena miso malamu
Est-ce que faut envier kaka muta zotamba na mutuka? Est-ce que faut envier kaka muta même ça Louis Vuitton, bien même ça Chanel, bien moto alati ceux qui bambou na kingo, ceux qui na matoi te. Se concentrer des mots na zote katumba lobi, ngana se concentrer kana commerce na ngai. Après une année na okoma na mbongo. Munu sabenga mika ko za ba million tin. Munu sabenga mika ko za la riche tin. Équilibre na mukiliti esengeleza yango to ba maman bino ba iboza ba boti bino pe bilenge basi bozwa ka temps ya ko solola. Bozwa ka temps ya ko solola. Réseaux sociaux na base mabala et bon mabala ebele pour moi na mwasi moko libala aswana mobali mususu atinde la quête de n'importe quoi kana réseaux sociaux wana donc to zwaka tango biso base mabala biso ba mama na ndaku ya ko solola kana bana pona ko yebisa bango ke tokeba na maizole kana réseaux sociaux tokeba na ba influenceuse biso tolanda mayo eza ya malunga to saila pe mayo eza ya malunga na réseaux sociaux benga ndeko na réseaux sociaux solali solo ya malamu soki saka ka oh non nakende boye po mutu mwa sala ka boye nga pina landa bongo okosuka na phénomène to sana ngo lelo porti porta eko memela yo makame ebele okosambwa okoma kolela po bazolela tango si basali bato sobe bazosepela kwa zimbongo lobinde matondo mingi na bino bayibolandaki biso na mokoma lelo to bendi penza suka ya manaka mokoma lelo to solola ki bongo biso na bino sur la femme et les réseaux sociaux to lakisi bino mwasi azanani petit na ya mwasi pe utilité ya mwasi face à réseaux sociaux mwasi azo sala réseaux sociaux ndenge nini azokumba mandenge nini basi balingi ya minene maza monene te bayo pe baza minene balingi minene koleka po ba influencer bandeko bakende bongo na kobeba tozongisi bongo matondo na tata kwa ku yakalau kolo image bango bazaki na sima matalatala tozongisi bongo matondo na tata matumo na coach bango bazaki bongo na son ponini te na balandi banso o bazaki pene na biso na mabongisi ya manaka mokolo malelo ba assistaki biso tozongisi matondo na les deux reporters na biso tata Bwinja na tata Kikula matondo mingi na bino tokutani bongo na numero mosusu ya sika na bomoko nde tokolonga kumanima la pasi za mona ya kimpa yo kwa ye mwana ni ngati beto tweti kumvisa po ya diveni